Nouvelle alliance Moamba Bazalaki Assemblée Générale Lobby Eleki na présence il y a Patrick Goyo Gombele Wazali Bongo président national. Toujours na idéologie ya ko rassembler pe ko mobiliser ko former ba congolais na vision ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne président national ya nouvelle alliance Patrick Goyo Gombele Nzete ya Mbila le jeune dynamique oyo bazali ko benga mikolo yo songe ya mbeli babetaka likofi te asalaki descente ye moko na pointe na grande assemblée générale ya nouvelle alliance Moamba oyo esalamaki samedi eleki na commune ya Lemba avec un pacte idéologie na maloba na ye songe ya mbeli Patrick Goyo Gombele Nzete ya Mbila président national ya nouvelle alliance atalisaki bango que nouvelle alliance ezali mouvement social paix et éducation à la citoyenneté oyo eye na mupepe ya sika pour na ko soutenir pe ko accompagner l'action ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. La nouvelle alliance est un mouvement social et d'éducation à la citoyenneté. En tant que mouvement social, la nouvelle alliance défend, soutient et accompagne les actions et les projets du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi. En tant que mouvement social, la nouvelle alliance agit pour le développement intégral de notre pays, la République démocratique du Congo. Président national de la nouvelle alliance Patrick Goyo Gombele Asukizaki pour na couper sa message Oyo. J'ai dit à la population, quelqu'un qui a acheté votre voix, quelqu'un à qui vous avez vendu votre voix, n'a aucun compte à vous rendre. Avez-vous déjà vu un seigneur rendre compte à son vassal? C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça même la raison d'être de la nouvelle alliance. C'est la révolte des indignés. C'est ainsi que, dans les ambitions à venir, nous préparons les Congolais à la gestion de la chose publique. Ya solo ndenge kaka balobaka na nouvelle alliance, l'heure c'est l'heure et l'ombe mobali ya telemi songe ya mbeli Patrick Goyo Gombele Nzete ya Mbila pona ko soutenir pe ko accompagner l'action ya mokonzi ya mboka pe pona développement intégral ya République démocratique du Congo. Yeke yo